réconciliation wana esimbi te omoni ke nzambe alakisaki oke esimba te esimbi pe te na mwana wana na comprenaka te aza mabenda ya kilomoto ye nalobaki na otya na mode d'avion eloko nasengaki pardon nasengaki ne mwana na ye pardon Congo Check News TV. Il y a 6 moutons. Abonnez-vous. Oh, on suit mon penza. Voilà, merci d'avoir abonné tout à Congo Check. Donc les assos n'est pas une recommandation quoi. Bolobagito, Chris Como on a toqué à poser on y a puis donc on a sur Congo Check donc abonné tout Congo Check boybake. Tout la fin de l'année, tout ça l'analyse. Et ma moto l'équipe est janvier il y a 2018 tina décembre. Donc on a un plateau on a un maniqué général et tout internet. On a un belé. Après il y a une analyse qu'au fingama donc il y a un belé quoi. Donc sans plus tarder, on a pu inviter dans un bonjour maniqué de John. Bonjour. Maniqué bonne santé. Santé, ça va, je vais pour dire la meilleure vers Karine Loali et à Elodie et Fefe, Nambourg. Elodie est plus 243 90 43 16 621. Plus 243 90 43 16 621. Bonne année, Angoyo. Anandongo, là, tate. Maman Anto, hein? Balobi restaurant de play chez Jancy la anti-gigolo na Bruxelles. Litumana samaki mikolo to lamba lokese na makemba na kwanga ya moboko kuna kande ko mona ngo nzambe nanga bileki toko na restaurant de play nanti jigole pa Jancy tela na Bruxelles restaurant ça comme moko na Kinshasa nana bodu catalogue plus voilà merci tant Maniké Boaki ngaba mon Eric Louvani évangéliste Eric Louvani quoi Maniké question na ngai boso za Maniké aussi s'entendait ni mutu soka ban internet sika et surtout ba fille bambal no tolongo la ba fille ezalaka so ban internet sika mingi na ba oba zalaka ba oba yebani si jeune bango ezalaka na titre na bango ezalaka yo na kata ba émission ba finga rayo ba biloko na tout na ba kata pona ba yebana ou bien ezalaka pona nini. Et là, mon Crisco le voit dire comprendre Zaïro a 32 ans de pouvoir, 32 ans de dictature. Zaïro Crisco le voit dire. Nayo comprendre que mutu avant abiman internet ifonga. Non nayo comprendre que sanga ils sont tata comme on internet c'était ba auta la maté. So ba titre ya comme on ngate vidéo na bango eta la maté. Na principe mon internet avant ça nanga monsieur faut futanga mbongo. Avant de ça, il faut faire un bon. Je suis simba taba et non fout mon yo nan. Mais ngamani ki avo vendre na kit il faut faire un bon. Parce que internet on a kene na ba cacho, ba parquet. Vous comprenez? Chance dans un parzouria o ezali sous les kauka. Chance dans un coco dilaso et di badia tazawana. Zomona. Tozo contrôler, hein? Tozo contrôler nzemo na biso world. World, oba boaki Maniké na Ken Piana. Fio ba boaki kolekanga na 2018 azate. Je suis numéro 1. J'ai trophée ya ba lancement sur ça Maniké itunime na Ken Piana. Bon séjour à Ken Piana Turquie. Donc les zawana vraiment on a habité na habité. Mutu nyonso avant atala maifatanga combo ya Général Etumba. La maman la bouche autorisée likofi na bomba na Mukongo. Dani Bokombe Tsunami, merci beaucoup Nandengo Mekaki moi réconciliation wana esimbi te. Omoni ke nzamba alakisaki oke esimba te esimbi pete. Na mwana wana na comprenaka te aza mabenda kilomoto. Ye nalobaki na otya na mode d'avion. Eloko nasengaki pardon, nasengaki ne mwana na ye pardon. Ye mama. Maniké. Mais tant que Dani Bokombe a une idée après la réconciliation entre Yona Kisinjora. Et puis moi idée moi bête c'est là qui nango mais est-ce que là il y a un péché qui est au comme place ba bazala qui et là il y a un péché qui na comprendre été zaki ba sina nzambe bonjour zaki déjà d'accord ko na Maniké wa chana c'est d'accord après créer aka makambo Maniké mais bato ba finga ko wana tout na ngalo babuye okoko aider ban lo yebi ke basaka mo ba yebana okipe ko aider no bango pona mona yo répondre na bango te à chaque fois ba finga on répondre na bango te beta bango bakara. Mais pour aider Bango Maniké, et puis que Mabala, aider Bango, sans répondre mon corps à succès. Pourquoi répondre à Bango, t'es Maniké? T'es, n'a ça système en 2019 Ezali. Non, répondre, on a nous répondre.
so na moni pendant que non o pensa na tina te non répondre te o kuta na tina te non répondre mais o so na tali pendant que non a umeli non répondre te tala kaka si ta ba Deborah bonga ba moni que naza tellement très importante o am so apede nani barezi d'abord ça les loko te batina garçon mon Mathieu soki nani tina njili ayo benga ba futa ba taxi so ça va dépenser so ya ba $80 poto koma kana njili ba so kaka vidéo na ngai akosi ke asala akuna te mena suka nde ayo tanga komba site no ba utiliser mutu ba monika ke no Manick de John nde makam 100 vidéo ya Manick de John na site na yo o tala mate Elodie Efefe o tala mate Adette Jogo la femme d'espoir Babi Mami Josamani ou à la classe. Jolie Maya la madame. 100% bandal. En tout cas, merci beaucoup. La ligne Rabino Mingi. Ba meilleur vœu na 100% bandal. Ba vient en gagnant sur la petite en gagnant sur bandal. Ba meilleur vœu. Bon séjour à Ken Piana Makizimbe. Pito Palé donc. Au petit no Crisco Louvani donc. Zairwani Baloba Kaka. Maniké. Mais n'est en train de penser que Manika sing bibi kapinga pardon. Sing pardon. On est ça va rimer. On est confondre pas non. On a dit que Manika sing pardon mais. Et Panzani qui mani ko sengi bibi kapinga pardon. Est-ce que est vrai que au sengi na bibi kapinga pardon? Na sengi bibi te na sengi mwana. Ah bon sengi mwana pardon. Mwana nde na finga ka mwana n'a rien à voir parce que mwana moka ucho kufa mikolo yo kolela ya mama ya mwana wana nde sengi singa mwana wana pardon. Na ko senga bibi kapinga pardon te na sengi mwana ndenge na finga ka. Pardon ndenge ki mutema ki bo mama otali mwana mwana zani na problème te. Elle n'a rien à voir. Bon, ngape na mama donc moi na limbisa ngai poso nena sengi mwana na pardon nzambe pa limbisinga mais maman ata na babina kota li felo pona sengo pardon na okena ngali felo na senga nga pardon te mabenda kilomoto na ko sengi pardon jamais mais mwana na sengi pardon pona fingi ye kizengi mingi azana ye kizengi mais avant na kizengi na nga na sengi pardon no finga na ngai su kizengi te poto ebi vite Maniké Sko tout le monde a sko jalousie côté ma casse na TV écoute ma casse na internet sko jalousie on arrive à te eza nini tout le monde a bibi kapinga ato jalousie nani grande sœur na biso nani Nana Boduga ça par rapport à quoi ba wolela nini bazana baranki na bango depuis kala ou bien ça pour na nini azobeta lisolo ya mariage et muta kufa na muto aza vivant muta kufa atela ke point muto aza vivant atela ke virgule tu vois na kufa solo ya mariage e kufa na batu oyo bazo vanda ba obalana bana na virgule ba obalana basi basala prédote et sikali kaka mariage azobeta lisolo ya mariage e kufa oyo mobali abengana na mwana olinga na liputa oya na itebe manike mémoire bomane libala boyaka na libala manike ye moka boyaka na ye tanga moniki aboti mwana ya malformation abengani ye mobali yango pe nani DJ mobali soki alingaka yo so baofinga yo nde na bane kofinga na mwana aosala repli mibali na bango wana balingaka ata otanga bakoma na bango te parce que même oyo mobali ya mwana mwasi ya mokuse oyo na sola na ya bimanike mwana mwasi wana te nakendaka na nga boîte alinganga ye moko tokei atindelanga message na WhatsApp kaza na zemi c'est important tout le monde surtout ba fille internet ba chroniqueuse bandeko so basi bazana makambo ya kolinga mibali bango moko to ebite ça par rapport ya nini bana ba mbongo ou bien ka pampo na bike série na bino bandolinga mibali bino moko te pio tant moi sur la rana baninga no basi ozala pio bana bango bana basi bango bana basi baza pio Anto waza pio koza la pio wana nde ebebi saka bango ta mobali abimi na yo il faut ça aller retour ba baza goûter laisser non il suffit ka mobali a goûter atiki c'est ça manike soto mo lelo leki na yo Cynthia bato ba manike na leki na yo Cynthia manike to bike ozaki na Cynthia leki na yo bovandi ba time belo parce ba bon moment côté na ba bitumba bele obundeli manike ozaki bana ya na ye to moni sikoyo manike ka lelo na Cynthia ka pashi bobe bani manike eza par rapport ya nini leki na yo ya mwasi manike Cynthia abanda ko finga Cynthia très dangereuse oh manike bon ko finga na Boduga mas wabi nga kamsanga nde na mona yo so sanana Cynthia ba finga na Boduga ah man afinga pa na nga moko et pas na en coulisses ko ba wuti Angola ba ye na lataka ensemble mo ya pembe na bosa na kamwana te abi oh penza ami mona lokola lataka bien ye mta lati lokola astronaute
wana nga na sosa na nga nana te nga mutaloba na nga maloba malamu pa nana ezaka kasiwa ata lelo oyo azana kanya babinemi na biso man ke siwa tapele ki no ka ni ba nani ba glow ulangi ba grâce temo yo aza enemi na nga oh yo bitenge enemi na yo soka za kama enemi na nga za camarade na yo a partir na yo ko lekanga oh yo sali feti obengisi babinemi na biso après ba ke olinga biso te man ke so na téléphone de sipo siwa benga yo azana za leki na yo ako excuser pe par rapport ke man ke boy problème ba fingi ye nde ayemba wana téléphone monanaka ya bana ba petit mo kaka ba mona ka ba petit bazui bana te bazui mibali te bana na internet na moni mutabali te mutasali mariage te mutonga na moni ba sa préparatif à mariage zaka nana boduga na edi badiata na okende de fois kotika nana pasala ba course na ye donc na ebité bana ana pena ba très dangereux ti ba pusana pembe na nga ba ba bomanga loko ba kokanga te na sepela makasi na komisa nzambe na ngai en tout cas merci à Elodie Fefe merci à Elisabeth Mayangi nzambe ya ba mama à Dette Jogo ba danger la femme d'espoir merci à Karen Loali na mona ki makambo yaki merci à toi maman Anto et na lobby restaurant saka moko na Bruxelles restaurant de play chez Jean Cité la anti gigolo ba lobby restaurant saka moko na Kinshasa restaurant catalogue plus ya nana boduga o lia biloko ya kitoko ba bivie na nga Chiko Mondele ba lobby vie na nga ba vie ebele Elodie nani Dani Bokombe Tsunami ndenge za wana naeba veno choisi matata postuler maniki Babi numéro 10 na Kasavubu ezaka choisi matata numéro 13 na Kitambo ezaka mama Sylvie Mapata na ebite o wa mususu soko a poster na Kitambo soko ke oluba nini na ebite pona ebika vie mo ala mukana tonga tie sui na kingo na maele bon mosaka parole pesa ba nzembo mer manike mona politique makamba ba je man kapesa ba nzembo bazo yemba ngo déjà manike mama sie ça pesaka nzembo to tonga makadam manike nzembo apesa so nzembo to tonga ba école te bongo te bino bomona mboko amunene eza mboka ba jeta mboko tata na tali bato ba poster penza namoni mboko penza na ebite mais que ton do vandi mosaka lobi ke manike na bonga ada donc moi si ya mabe na mokili mobimba ya go linga yo te oza mosa baguna ete za par rapport à quoi yo na manike na mosaka boela kanini manike expliquez moi lelo na bona check baeba saka soka finginga vilaine nazwaki ba photo na nga na chaki na internet mais ba chaki wana babi abimisa photo ya mwasi na yeba comparer na nga ti lelo na yebisaki bibi zwa photo kangi lelo bazwi photo na nga ya 2011 wana ba comparer biso ti lelo osenga moment ya défermer ba boy koka teme c'est que bandela ba babuna check pena ba yo quand biba yo atala vidéo wana te bandela ngo vraiment photo na ye ya lelo ya mama mabundi ya mabele ya mabanga ya kilo ya mabenda ya kilo moto achana photo na nga ya 2011 ba comparer ngo lelo bato ba mona ke non ane kitoko te kitoko pe eza na mobali alingelaka yo mobali na nga linganga nda omona nga kitoko en tout cas merci beaucoup na linga bino mingi metitima to comme na combien metitima ndeza wana maniki to bida na 10 minutes mais to ça na plateau na biso maniki ce que to mo na to na fin de l'année ba abonné na yo o balandi yo maniki ko bana janvier ti to mi lelo ba temps fort nini o c'est pélicio ba moment nini o c'est pélicio to moni ba photo na fala boy ki on album mama mbebele mais tant nini o pene koti o penati na 2019 na robosa na ngote ezaka kenonde na okende pot na okende Canada en février kaya ngwana kaka et puis ezaka ndenge fali apesa inga somme moko ya ebele o permettre mambo ebele et s'arranger na vie nanga mo zeba témoin mais et bon ce que le ronine o ya pasi o choka ki na 2019 oyo elo mo pas souvent ni na sala ki on pona nini te wana so na lobi yango bato ba oyina mutu wana makasi ba oyina bato na ngona buleko lo bagani tike ndenge bakosa ko cacher pas et pas venir na biso Willy Musheni na kasa iga za bongo te wana bakasho za mama papa matokenda ngo trop eloko passe salanga yo ebi na ba Congo
ngamba bambongo mais on attend kombo eza makambo yani et choquant makasi mais tout ça na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup na babone na biso tout ya Congo Check Vision. Donc Oeza Crisco Louvandi, réalisateur na bino, caméraman na bino, donc ya makasi bino boyebi. Réalisateur à film na film. Donc on a vandi là pour la recommandation. On a profité de ce numéro donc plus 243 89 180 27 80 plus 243 89 180 27 80. Le jeune Zaïrois, donc Zaïrois na bino quoi. Na Congo Check na pesi mon frère donc né na biso musala donc na mona na sima na mona donc wana né na biso quoi. Ba to ko na musala on pesa ba chance to sala il mo metti na sima na pesa ba moto belé. Donc oza musala na biso na sima caméra il opé bossa caméra donc moi ba effort ya ba conseil to mira ko bongisa mbala sima. Merci vraiment. Congo Check News TV. Il y a Sim Mutombo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Oh, on suit mon penza.